Masi Tozawana. Masi. Kofi Olomide. Nazali na ye pona bino, na sepeli pona accueil. Merci beaucoup. Merci. Kofi, amigo, Angola está contigo. 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 Alexis Foumou social là, Laurent Sokoko ya. Laurent Sokoko, Alexis Foumou social là, Laurent Sokoko. Boye. Como dizem, rumba, e é da boa rumba mesmo. Estaremos aí no Cine Atlântico com a mamã Cindy Olomide, a esposa legítima atualmente do papá Kofi Olomide. Xuxa Lumière, Pamela Mayala, Mama Si Kofi Azala biso na boca. Quoi d'accord? Todo mundo pesa mbongo, Angola pesa mbongo, Congo pesa mbongo, África pesa mbongo, todo mundo. Estamos aqui à espera da nossa mamã Cindy. Cindy Olomide, Cindy Love, estamos aí à tua espera, à tua chegada. Seja bem-vinda. Nós aqui como as Cindy Love. Eu conheço, eu sou muito fã dele. Desde que eu era pequena, sempre escutei as músicas dele. Sou muito fã dele. Estou muito emocionada. Ai. To sepeli makasi na arrivé masi biso ba Cindy Love donc to lelo ya trop tozana tozozela toujours maboka kofungwa mama masi tozana toujours pour toi. Merci beaucoup. Antonio Agostino Neto Oazalaki, premier président awa na kati ya Angola. Donc premier président na biso na kati ya Angola, yende basaleli aéroport obomoni magnifique na kati ya Luanda. Et pa iwapi Kofi Olomide le quad encore. Azo kita kala mingi te babi dans 30 minutes bazo kita déjà et l'ongona mama si maman mokonzi. Aéroport à Sika, à dévierger banda aéroport et Fungwami, Moutali Poso à dévierger aéroport et Laurent Sokoko, Kofi Olomide, Talabasoda, Talabato. Limingele. Merci beaucoup, il y a Laurent Sokoko et pourquoi pas Alex Foumousse, Laurent Sokoko. Soyez les bienvenus. Un petit mot de Ba chéra bien, ba vrai chéri. Oh na salinga ka musique ya kitoko. Oui va swana mama sabimisaka. Taka biso nde tozabo tozangi te seka fo boya mambo ezakuna makasi. Cindy le cœur mama si et Kofi Olomide, notre papa. Yaboy Barozwa wapi et Sili, les gens de notre pays. Congo, Kinshasa. Les gens de notre pays. Les gens de notre pays. Kofi Olomide. Yaboy Barozwa wapi. Kofi Olomide, la légende de notre pays, légende. Kofi Azarami Balete Yeyo, Motema ya Mama Si, Mama Mopa Mokondi Sangambeli Babeta Kali Kofi te, Sangambeli.
Merci, c'était là Kofi Olomide et Mamassi. À l'aéroport, l'arrivée de Kofi. Tous ceux qui sont déjà, tous ceux qui sont dans tel. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozo lia bazo tia yango ba poison. Biloko tozo lia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.